Merci Elenga Congo TV, toujours dans l'ambassade, il y a France pour la Wenge Musique Maison Mère, donc les rois de la forêt, pour la Likamba Visa. Concert ezalaki le 17 septembre et commis le 25 septembre. Tozaki na maison Schengel, nde toza awa na ambassade ya France pour na likambo ya ba visa. Merci vraiment na babone nyonso Elenga Congo TV oyo Botalara Martin Engi double vitesse à fusée. Merci na Karisha Sadik la finlandaise. Merci pe na Junior Lange oyo azota la biso na niveau ya États-Unis. Merci pe na Chukuma papa na baby DJ Tobise Romel Mosengo tous ensemble. Tous en équipe Mombaya Wenge Musique Maison Mère awa na ambassade ya France pour na visa. Concert ouais maître. Concert eza le 25 septembre. Est-ce que ekozalato kozalate Tomoni présence Juno Base, présence héritier, présence de mission baza et belé pour la likamba visa. Tous ensemble. Na habité avant babandoloba et là on y babongi célébration l'ambassade au bakoki koloba pour na ba congolais bande kwa diaspora au bazota la biso partout dans le monde. Bonjour héritier. Bonjour Martin Engi Vitesse. Mokili monde ya surprise mamanga ina yebaki teo. Baningana komisa bandeko nde banguna na ngai batelanga mitambo nzela nyonso baluka vina ngai ebeba likambo akokana esimbaka te nzambe akosukisa nyama salimasa po asepelisa bato ya mokili ngiama ye kasi bango balingi ete pourquoi ye vraiment tozaka mpona koréclamer badroit na biso les droits na biso tu vois balobaka tout le temps Noël Ngiama azalo kwa batututé we big boss azalo kwa mutu nyonso te balobango déjà kala na Afrique mobimba Michael Jackson na biso yoana. Merci toko tananu Juno Base au Pazali ancienne Wenge Musique Maison Mère donc basiste Weranson. Juno Base bonjour. Ouais bonjour Martin Engi. Moni mama boye esa la passe hein. Mama boye esa la passe dans mboka neti Congo mama boye esa la passe. Faut kotala ka grandeur ya batu. Président biso Weranson aza icône aza mutu moko na ebité na lobanini oya sali na moko toko mériter ba maboyete biso to kende ko représenter mboka libanda eza ba venture te to ba chauffeur te to ba maçon te to ba catcher te to ba artiste et musicien donc ce que sengi ba pesa biso visa to ke sa misala to ya ozonga tozo kende ko représenter mboka eza drapeau ya Congo nde ko zo lokumu siko mama boye ça la bien te et ça la bien te Otolanda Valère ya Wenge. Batu musuta musu ba mona comme théâtre temps ba mona ke Wenge. Voilà. Mama boye comme la Wenge ba mona ba ballet temps musu ba sepela. Atu bazondi maté. Balobaka. Soki nzete ya mubesu ezolela bongo ya okauka eza ndeni. Ya message mo faut été ya ba artiste et musicien. O ya mboka na biso. Eza message de Wenge. Bon mona ke Wenge comme vena ke to na se mo to telemi to réclamer ezala boyete. Tango ekomi boye bango pe fa ebake. Soki ezui moninga kosekate. On comprend? Biso to na posa batika le 25 to gebeta concert ba pesa biso ba visa eza droit na biso, ça fait mal et ça la bien te maman. Vous comprenez? Mais ce que to moni Weranson yemoko ba yambaki e pa mamilela na ti le collègue ba journaliste bazalaki Weranson na lobby ayebite nini bomba mina simawana problème eza mais c'est Christophe nde azo calé makamuni so pour pesa bino visa Juno Base ou mena Wenge Musique Maison Mère au voyager bamboka na libanda ya Afrique mais lelo o ekomi likambo Zénith de Paris ekomi pembeni bweme likambo visa pour ma visa panao yango moni président so alobi keza na mutu mo asa na simama mo eza bongo parce que so eza simple ba boya po ani tokenda ba Oman nazi tokenda ba Dubai tokenda ba na plusieurs pays d'Afrique yo yebi pardon mais nini ça là que lelo to ke beta na France et comme un problème biso na monsieur Christophe on a problème na yete bon siko ceux qui conseillent les annulés exemple et ça ba colossal ya Zénith ba koloba que conseil les annulés soit producteur mutaoloba mais mutoza na kisasa ozo annulé conseil les na poto est-ce que ça la salema est-ce que vraiment bokende to kende jour nini bon mais ba jour ça lelo toi les 40 conseil les 25 biso to Wenge to ko koma le 24 le 25 to beta ndule to ko koma peka le 25 to beta ndule Wenge to kenda ba kikwiti ba partout to kenda bo sokolite bo komini na retard bo beti concert pona wana yelo bela biso lo te po de asi to travailler trop souci de biso za to zo avion to kende ko défendre moka champion Adol bazawana honorable Lutumba bazawana ba ya Willy Pansem ba Rigen Paka venanga Nise Mungala
baza wana baza ensemble baozelaka biso tokomana mpo tofongola mamnde ezala mais siko bakomi kolela baomona neti soki ndeli esala bien te ocomprendre esala bien te. Voilà, bon chez olingi otuna question. Ouais. Voilà, mesdames et messieurs, spécial Zénith de Paris avec Wiranson, qui est le roi de la forêt. Notre souci, nous tous des journalistes, et pourquoi pas des artistes et musiciens, Isaac Wera Abeta, Dino Bass, vous êtes parmi les anciens Yawenge Musique à Maison Mère. Et Oroye Bissabiso, vous êtes combien on a nous visa? Au monument, il y a décidé nombre de musiciens et ça la compétence n'engate. On se comprend. Ko pesa nombre ba miseza na compétence na ngate biso yo yebi tokutana na aéroport so batindi texo bokutani wana nombre oyo omona esengeli ke bangonde bakoyi ko kende place wana pena na réponse te parce que ngana chef te. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzub 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, ndebo kozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue bao différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous te recevons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko chez Djongade yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. Beauté. Suivez Elengi à Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot, nouvelle technologie pour vos mariages et entrées gâteaux. Pour plus d'infos, contactez Elengi à Congo TV. Subscribe Elengi à Congo. Na Elengi à Congo TV. Toko diembe la bisoto. Toko diembe. On comprend. C'est la fraise na niveau ya Paris aebike azelanga amona mapende na mishabeta bas na Zénith donc on a deuxième bassiste o wenge o azokende ko confirmer na Zénith de Paris mais bakali ya boya tango na méchant mabe. Voilà, pour faire plaisir à tout le monde, mesdames et messieurs, pour un chanteur oyo. Pour un chanteur oyo la nom de la Zénith. Mais oyo le nom amneza boyo menzamba sungaye. Lakabana wenge oui. Aisha Ndaya auti kobenga ngaka siko bamona sele la fraise balobi jino problème ngo ezani matena yo batena lobani ba champion wa dol baolela honorable Lutumba chaque jour abenga ata moko mate kana tu ya mutu na jino basi komini mimishi basa beta bayo kanga pe siko ese komini yango mboka ya biso moko awa soke bandi boyo on a tete mabe mate ba pesa biso ba visa to esa msala to kozonga eza bulo na biso musala na biso tolela yango oyo tobokola pe ba famille yango oyo tosala nyonso yango maintenant bakomi kokalela on a teke ça bien te. Voilà, merci beaucoup pour faire plaisir à l'honorable de Lutumba. C'est pas ça la poto. Vraiment, c'est là, bolingo neyo, yamwe komisaka na fulamu, zela la fraise, champion wa donné, oyo suka na trahison basali nganya lamu, nakobosana jamais, oyo basali nakobosana jamais. Mosika na yonga na kokoka te ngiama ye, l'Amérique préférée de mon amour.
Le phénomène Weranson et Papa Nelson Senagladi. L'homme sans critique n'a pas de valeur. Bafinga Batonga Baleba, Papika Kole, Papa Natkanan. Chilo, merveille, monté Malinda. Vraiment, champion Adon Rosela. La fraise Azozela. Bakula Azozela. Yaouli Pensier Mazozela. Yalika Azozela. Président Bobo Azozela. Président Lopez Azozela. Père Nako Saoté. Va fondre un loco. Va comprendre qu'il y a aussi des C au bassin à Posa. Va découvrir le monde. Vraiment, coquet ou pas, et ça, on a la compétence, on a des problèmes, ça, on a voyager. Bonne chance, ouais, donc on a tout kélé, ou bien on kélé, et ça, on va la boulot. Voilà, ça va boulot, là, Bayemba, Bassala, Bassala, Bassala. Vraiment, Jaguar Dominique, président Jaguar Dominique, président d'Adam Mouzinga, Boubang et la moitié, et Simba. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Passe na mutema bakula ye azobenga bakula obenga jino position na kombeni na dona ebite na sani mate yo sepela na mama boy jamais o sepela na mata mukete parce que biso na bino to sa famille biso na bino to ane traîner na sima na wa komba ni ndenge sala ke o so ngindeni so ye bisanga ne zini biso boy o sepela na mote bakonza mboka batala mamu oyo batika pesa na biso azala à l'aise pesa na biso azala à l'aise ba pesa ba visa ba pesa biso ba visa to kende to sa musala ba ozonga to zabe na batu na biso ba ozela biso kuna oyo sala ke to zonga pe bien ba wa ba kula ba sa préparer ba plan ya danger bailleur de fonds Willy Pensier Willy ba paquet ça ne vandi champion d'or ko lo ba kutu te poye pe na ve na wa kanga masolo on se comprend champion d'or a olé la chaque jour mais petit na wa ya to ya te on Charlie Chandaya la bandeli sous la presse ba ozela nga honorable Lutumba ba konzi ba ko la biso mawa to sa baptiste musicien musique na biso dans la frontière te ata obatami na chambre oyo ba musique batika biso ba pesa biso ba visa to ke sam sala to zonga et ça la bien te. Merci beaucoup. Bonne chance. Martin, on est arrivé presque à la fin. Message à Souka, Yoboya, qui est la journaliste. Au monde, on est. Bon, on a mon normal, les armes, on a visa. Parce que bon, on a biso, ouais, boitamina 7, ouais, éviter. Biso, on a biso, papa Ndisango. On va faire un musicien, biso, de soutenir, on peut pas soutenir biso. Oui, dans la monnaie, tu pas mourir, les canards, boulot, des bâtiments, biso, pas canards, biso, dans la Mesdames et messieurs, on est arrivé presque à la fin. Je dis merci à tout le monde. Respect beaucoup à Sam Kunku le nécessaire. Et merci beaucoup à Yawili Pensier et Yawili Mouché Nicole Damboka. Jimmy Belaou, hein, avec Yakotier Mascotte. Merci à Lipa Sabangongo, Bambo Tebele. La joie à Amanda Pichon. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Donc voilà, mon inégé, tous les ensemble, Mike Lokamba, ensemble, Tebele. Donc il faut qu'on partage mon union sur Aruba, l'ambassade de France. Donc au Tibino Konde, la Bandi Baïmanche, au Tisuka, il faut qu'on aille bien dans la union sur tous les ambassades pour nous soumaouer ensemble les rois de la forêt pour nous Kamou. Il y a visa pour mon inégé, le micro, na la maison Schengen, l'ambassade de France. Merci vraiment. Nous avons sur votre émission. Il y a Martin Engi, double vitesse à fusée, Tozak Osuma, partie de cette émission, et puis Tozak qui l'a fait, la diaspora quand même, ça peut être un souci à Mokanabiso. Mais Weranson, Botika, visa, et que ça bien pour Karisha Sadik, la finlandaise, à Rosana Zénith, c'est Junior Lange, pas DJ Tobi, c'est Batoutou, par Rosana Zénith, c'est Paripo, et ça va vraiment bien. Merci, pour la brancher, na Elenga Congo TV, Tracy Belen a venu les sous-cala mignonne, mais les mains en un et que ça va bien, donc tous à Bomoko, la carte à Merci.